sali anniversaire na ninga ko sala tamu eloko na simbi na ngote. Ah, on sala oh, t'as les parabènes, mano. Aïe, parce que t'as les parabènes. Okozwa. Eloko fo na lobby pa na binu. Use the Kimba. Kolo oyebi mabenanga nakoki te nkolo kobenga yo nkolo 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 bikisanga na mawa mayo nazwa kimia. Use the Kimba. Tindela Jomak maloba. Tindela. Jomak. Malo Jomak na ruba kaka ye kuna asa kusala musala ya malamu. Ma eloko ezo bossa na ye eza parti ya kotinda non telefone te ya kotinda message oyo ezala kuna na pot na États-Unis pona ezala archive na biso awa. Parce que la coopération est la Nabana, information. J'ai toujours dit ceci, qu'en aidant les autres, je m'aide moi-même. C'est mon principe pour moi. Use the Kimba. Mbote mama présente. Mbote mama mami. Awa toza na vokumbi tomoni bino pokwa awa na vokumbi. Nini boye ko sala awa mama? Merci mama mami. Toye awa na vokumbi pona ko visiter papa man. En tout cas bino nyonso bolandaki na ndenge tokendeki pa ya papa ba femme de valeur. Papa lobaki na biso ke makambo o bozo sala eza makambo ya malamu o esepelisi bango. Mais photo za na suivi nango. Azalaki touché mokolo. Man osala ba action kaka spontanée hein ingeta suivi pe fo ezalaka toyokani hein ingeta parce que sinon batonta mabe moko mosusu bako vérifier oh moni bakembala moka mpona balakisa na écran parce que moko mosusu nalandaki mpe débat moko ya makasi na kati ya mosala na bino na baréseaux sociaux. Oh, bazo sala bango musala kitoko me pona nini bazwaka ba image wana balakisa soso ukana nzambe biso ki liboko epesi we deba omoni parce que bazo sala mo kitoko epesi zuwa makambo nyonso tosalaka oyo ya kitoko yango wana lelo ezali mokolo oyo toye awa na orientation ya papa Jomak nde biso toye awa pona ko visiter manu pe ko tikela ye mwa eloko oyo tobongisaki ya kolia pona ye nakanisi bino moko bolandi ndenge azozwa biloko na ye moko azokotisa na ndako. Mama présidente ndenge tomoni papa manu awa est-ce que changement zozala na bakisi azozwa suivi pe ndenge les news zolandela changement zozala nakanisi bino moko bolanda mokolo ya liboso tozwaka papa manu bolandaka mokolo yango ndenge nini papa manu azalaki lelo bino nyonso bolanda penza prière na ye ndenge ye moko azosala na bolingo tata molimo mosantu nzambe tata yo ozalaka bolingo ozalaka na nyonso papa tan eza malamu te biso tozali na mwa considération na bana papa yo ozalaka nango mikolo nyonso eza pasi na ndenge biso tozali kotala tan yo papa jenge na bandi kotala kokontrole talo ya kwanga na talo ya loso e biso tozali kotala kokontrole vide na ndenge biso tozali kokende wa papa jengenda na likolo kuna ona likolo ya likolo kuna na azo contrôler eza yo na temps oyo papa biso toza na passe mingi parce que na ndenge biso tozali kotala na ngambo wana ya 26 na ba mike ya na ndenge azali kokabola lingomba papa biso tozali lususu na partie ya kosimba na sens mususu te non kwa kaka libonde li manenge yo memaka bambas na yo bayeli awa otala ngai na bana oyo yo te lembo
na bana oyo batiki kuna na bana bazali na place ya église mas ezali temps ya nani ya papa Kimbangu tata mulimo santo merci na ndenge obate libiso na bana nyonso na ba ange ni boza présent na bolingo tata mwana pe tata mulimo santo amen amen Ngai ngolo Nazali solo musumuki Kolo yangu ya otonda na bolingo Bikisa ngai na mawa na yo Nazwa kimia Yambalo sambo na ngai ngolo Nazali solo musumuki Kolo nangu ya otonda na bolingo Bikisanga na mawa na yo Nazokimya Kolo oyebi mabenanga Nakokite nkolo kobenga yo nkolo 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 Bikisanga na mawa mayo nazwa kimia Sinon pour ngai namoni ke moi changement ezali. Donc biso tozali bana papa Simon Kimbangu toyokisa makasoni te liloba nini okoloba na bandeko po ebele pe batiolaki tokotala mais lelo oyo ndenge toye papa Manu azosola na biso bien toyoki pe moi ba message na te na prière nini okoloba na bandeko oyo bandeko loba mingi pona mamba papa Manu. Merci mama nakanisi bino nyonso bomoni ndenge toye awa na kati ya ndako na bango epai ya mama pona hôpital abimaki deja mutu nyonso oyo akotaka hôpital esengaka ke mokolo soki ekoki abima azonga na ndako mais biso tozosala nyonso pona kobundana pona kovandisa ye pona kosala ndenge oyo papa Simon Kimbangu alingi mais awa na ndako mwa moke tozobundana po tozala na harmonie na famille na biso batali news de Kimba pourtant tokobima na kanisi bakotikala nde na famille na ye. OK merci mama tokanisi tozana no awa ko solola lisusu na bandeko misusu pe awa toza pe na papa inspecteur na biso papa na biso azali awa ye pe akoloba mwa liloba mukie papa Steve au tokolanda pe mwa liloba mukie kozala nango nde tokoclôturer na suka po tozonga na bandako parce que pourquoi si ekomi. Merci maman. Merci. OK toza awa na papa inspecteur na biso ya les news de Kimba Angola papa Steve papa mbote mbote mama papa tomoni bino na pokwa awa oye na mutuka bazokita biloko fongoli loja awa kantina awa eza cantine te ya liboso merci pour la parole maman journaliste international ya les news de Kimba pe Kimbangu 21 en tout cas merci tofongoli loja te mbote na bino bato nyonso ya les news de Kimba local mutuel international toye awa mpona kotala manu ndeko na biso ndenge kaka ezalaka po bitumba ngo tolonga yango deja mais tozokontinue kobunda ngo tolonga na sens nini po na kala manu abanda kolia na fulu abanda kolia na bafulu nyonso ayebaka ngo deja ezalaka basani na ye siko ndenge akomi kopona basani ya kolela eza deja elonga mpona biso auta na centre wana akendaka esika biso bandeko na ye tomemaka ye ndenge bino moko boyebi na ye moko kuta na ita oyo azalaki me akrashe yango na kati ya motema na ye ere nyonso abimisaka ngo bokoyaki kokanganga lokola moyibi bino basoda botyakanga babibende na bino wana po ye moko ayebi tomemaka ye na centre après centre wana évolution ezalaki centre esalaki oyo ekokaki kosala ntango bakomaki na suka na bango bapesi biso moto tomemie lisusu na hôpital ya leta
toye kotika nde mwa eloko oyo tokoki mpona mano po alia mpona nini azomela bakisi oyo eza très fort na minute oyo na présence na biso ameli bakisi wana esengeli fo aliaka mwa eloko po avandisaka mémoire yango wana toye biso bandeko na ye ya News de Kimba na eloko nga nasengi epa na bino nano bopesi te telefone bayeli nango te na bandi oyo etikali ya concert bapesi epa na ngai te nasali concert ya nini oyo elekaki kuna nazalaki kuna te ma eloko nga nasengi ezali eloko pre difficile te eza kaka telefone na essence ya bande po nasali anniversaire nalinga kosala tamo eloko nasimbi nango te Dale parabéns, mano. Ayo, Dale parabéns. J'ai toujours dit ceci, qu'en aidant les autres, je m'aide moi-même. C'est mon principe pour moi. Les news de Kimba. Les news de Lokwa bananyo. Yo. Pardon. Bolinge. Yo. Taruka yo, apa deja? Na yo pe. Yo pe mutaloka yo. Akufa. Toza na golf toyaki tosali mwa bachasse ko toke kotala papa na biso papa man na ndako mpona kotikela ye mwa biloko oyo les news de Kimba ebongisaki fufu saki wana munene bomoni kuna eza fufu kwa manyoko gazoza mama ya komela malala moliki savon papier hygiénique ne bomona bidon ya huile sukali madesu baepisi ya kolambela nyonso bomoni eza na kati ya chasse oyo basombeli ye kasha ya bulasha donc carton ya biscuit po alinga yango mingi mapa po tala kaka oh nyonso baolengela manu kofle eza ya kotonda awa biloko ya manu de Kimba ba les news bazokende jeep yango yo bango wana tala ma president ye hola hola awa tozali epai ya bamano ndenge bomoni bamama ya les news mama présidente mama sociale mama Jackie toza awa epai ya papa manu tokomi deja toye kotika biloko oyo tomemelaki papa manu yango bazokitisa yango
Moni au film mano. Mano ya. Awa ndenge ozomona epai lupangu ya bapapa mano yango oyo. Grande sœur ya papa mano alanda. Awa lupango ya papa mano yango oyo bozomona toye awa totala ye totika biloko totala pe station oyo toza nango mpona porte na ye ya chambre na ye ndenge toyebi ke porte ezalaki malamu te yango toyaki mpona kotala mpe kosolola kotika mpe biloko mpo toyeba mpe condition nini papa mano avivaka awa na lupango. Papa mano yeyo azobimisela biso bakiti azobimisela biso bakiti ya kovanda. Bana kimba oloba tokimi yo moni toye kotala yo Kalanga ite ate place ya bio mala malamu huyo tala eza kuna parce bakabeli kuna walo pesa ngai au wapi kuna kasoko kende okende ndenge ya papa jengenda ndenge te okende moi place wana okokende awa ozosepela te awa mune kuna musala eza play kuna sala na banda kuna bande kusala bino bafanda malamu na essence nyonso ndenge bino bosala kasoko banda okende kosala musala papa mano ayambi biso moko tozomona ndenge azopesa biso bakiti Tata Molimo Santo, merci. Na bolingo Tata Molimo Santo. Ma eloko boyeli na ngai oyo. Pepso den. tozolanda papa mano ndenge azoloba alobi aza na posa telefone tokanisi tozolanda nyonso oyo azoloba ye asali priere faut basombela telefone faut bazelaka papa Jomaki il faut bazela papa ye na jetiki na nkango wana nyonso oyo telefone na yo papa lobi bino nyonso ndenge baza riche oyo na ntango oyo aza riche te nayebi te zokomprend te ngai soki Jomak maloba Jomak na loba kaka ye kuna aza kosala mosala ya malamu ma eloko ezobosa na ye eza parti ya kotinda non telefone te ya kotinda message oyo ezalaka kuna na pote na États-Unis mpona ezala archive na biso awa parce que oyo coopération oyo ezalaka ya na bana awa eza moke information fo ya mingi pa awa ya kuna empi eza eloko wana lui na Jomas azoyoka ngai eza eloko oyo parce que intercambio
ezali kokale mingi ye mpe eza malamu mingi te mana ndenge azopromettre ngai telefone eza eloko ngai na kozela po tala nano malamu soki biso tozali na ntango oyo biso tozali na yango eza ntango ya komata nsima na likolo autant ya kotala essence ya bapapa Diomas ezali kuna fo ayoka nano eloko wana eza ntango ya komata likolo autant ya kotala eloko ya bapapa parce que si bauti musika na partie ya kotala essence ya bunzoto eza ntango ya papa Kimbangu eza ntango ya likolo oyo ntango ya tala eloko ya papa eza mutu na nga azotuna kuna epa papa Jomak. Merci. Nasali solo musuki kolo yangu ya otonda na bolingo bikisangai na mawa na yo nazwa kimia yambalo sambo na ngai nkolo nasali solo musumuki kolo nangu ya otonda na bolingo bikisanga na mawa na yo nazokinya kolo oyebi mabe nanga nakoki te nkolo kobenga yo nkolo 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 bikisanga na mawa na yo nazwa kimia. J'ai toujours dit ceci, qu'en aidant les autres, je m'aide moi-même. C'est mon principe pour moi. Les news de Kimba.